Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est le fait de ne pas bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un bal qui est 18 qui est anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, qui bat. Oh, yo, au bani ministère, nous passons, c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Nitou, service traiteur, la providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariages, anniversaire, faites appel à maman Eliane Nitou. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Maman Eliane Nitou a mis la barre très haute. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na mesto ba ebolinga ka maman Eliane Nitou na pisino ba mbote ba ebwe abarizenu jambo maluka imoyo. Boni bilo bande konanga, est-ce que ça va? Tout va bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali et vous de votre côté, c'est comment ngai wa bino maman Eliane ça va. Nzambe ya mawa azo batela. Yo na wayi manzemo mobo. Nakobanga nini? Yawe yo simba nyoso nakolenga nini yonolongisaka nakobanga nini Yawe yo simba nyoso nakolenga nini yonolongisaka nzambe nde asaka nini nde alongisaka na mikakatana nyoso tukutana na saa moi awa so cheka elika na nzambe tata nzambe atikaka bana ete nzambe nde molongi voilà ngai wana tout à l'heure bomona kina bino ke nakendaki kokanga suki na ngai ndenge na biso kokanga suki na ngai na baki poso pe mutana posa olanda ngai kuna eska na okanga suki aya kaka me nakanga suki pe na silisi mutu pe alandi na ye ngai te eza kaka bon journée eleki boye tongi tosolola boye bandeko nanga toza na kati mso papa pour le mariage mingi na baso za mutu akanda kotala ngate po sepela no na ngai te so po noza fanatique révolté kotala ngate oko sepela na ngate so mo pe koza moto ya motema bololo kotala ngate po ko sepela no na ngai te so ko moni oza motema moto ya keto kotala ngai te oza moto motema likundu to po oza motema na baso za mutakanda kotala ngate mondo siliki osilika po oza mutakanda alors to solo la boy to ko solo la boy bande ko nga bampangi ya mon Vincent papa na biso moko abengenga po ebisa ke mama Eliane Nitou s'il te plaît nalingi obeta nanu mbela obelela nanu ba mama Eliane na yebisio mama Eliane ngai na ndako na nga ça ne va pas ezo simba te nga lobi papa nini yango zo simba te na ndako na yo nini zo simba ta bia mama Eliane na yebisio na ndako kuna zo simba te mikolo mama za kabo ngabi oh papa tiko ba abi mikolo mama 6 ans na 6 ans
ciseau na ciseau mama zaka makolo ciseau kaka donc na yebisi mama zokota chambre na retard so mama koti chambre na retard tango osimbe boye oyo ko ngala sina lembi tika ngai na lembi tika ngala lembi mama ko lemba ngo pe kaka mama nitu na ko bima na ke musala na ko zonga ya sala kanena tongo ngana kutake na ndako so na bibi na ke musala mama Eliane tango na kozonga mama na nga na kokuta mama na bana azaka kawapi na TikTok kaka na réseaux sociaux na sina lobi na lembi na yebite soki na loba na munoko nini nga na yepe to munoko moko te tozam so ba congolais drapeau zo sengisa biso mais toza ekolo moko te nazoyeba te naloba na monoko nini oyebi ke makambo ya chambre eza makambo eza vraiment délicat ya makambo bayebisaka bato nyonso tu te eza makambo balobaka pamba te mama Eliane nakoki kende lobango mpe epai ya motu te keonga mikolo mwasi na nga akangeli nga ciseau nakoki lobango te parce que nakobima nde nini na mata mosu oza fouteur ta mosu ozosepelisa mama te ndenge nini mama akende okangela o ciseau ndenge wana alors nasengi na mama Eliane tumeka na kote ya bamama réseaux sociaux eza mabe te réseaux sociaux eza malamu ça dépend ndenge nini mutu aza kosalela réseaux sociaux na ye ezo dépendre na ndenge oyo mutu aza kosalela réseaux sociaux ezo dépendre na ndenge mutu aza kosalela réseaux sociaux na pekisaka ye pete ki okosalela TV mama soki mwasi na ngai ma femme mon épouse na bala ye penza na lomeya soki asa vandi na réseaux sociaux nga na uti musala aso na ta ko servir ngai te mingi anga pe na seki na moyo yo seli na ponga pe na seki na moyo azoka biloko na oko biloko ezaka kuna biloko eza na nzungu na koma mobali ya kotoka biloko na nzungu tango nyonso naza su mobali otina ki mobali na nga ndenge ezalaka keo na vandi boye pe na mesa mwasi servir nga ba bonne manière wana nyonso mwasi na nga abosana mwasi na nga azaka nango lisuti na koma kaka mobali o na koma papa mama po musala ya kolama na kati ya ndako eza ya ba mama oui kosala moto aza na profession ya cuisinier ezele ko mususu menga aza cuisinier te musala ya kolama na kati ndako za musala ya mwasi mobala ko eko aider de temps en temps mezaka musala ya ba mama e koma ka na chiblo kuna ke chauffer biloko na yo ngape na kina musala ngape na lembi ndio kena musala me mama ngala kena musala ko zonga na kuta mama azapi na réseaux sociaux surtout TikTok est-ce que moi c'est ngala le la kala mukela ka yangwana alors mama so koti na chambre na meka ko simba aya mona ka liboko pa aboyika ka liboko kuna na simba te tambi mama likambongo nini mama yo ta ya kozana réseaux sociaux za nango ta ya kozana TikTok za nango ta ya kotala bemisho so komi na ta ya ngai pe bonjoto bwangai eza na posa ko vivre olingi bonjoto bwangai e vivre te mama ya solo wana olingi bonjoto nanga e vivre te ya solo wana vraiment mama Eliane na yepa na yo to solo la mais ka ko soana na ba mama po tango zola musabato o mikolo baba lobi la foi vient de ce qu'on entend tango zolo baba zoyo ka oui tango bazoka ya mala pe ba osana nini ba ko changer pe bisaleli mama nitu mais kana no ko solo la na ba mama soki na simikolo za ciseau mama lingite mama kanka ciseau mais mama za na temps ya kovanda wapi na réseaux sociaux surtout mama linga TikTok na ninga osakana te kopesa ngaka biloko kolia on na cuisine ya problème il faut la télé manga mona kendo toka biloko e comme pe bonjoto bwangai soki bo telemi na 4h du matin bonjoto bo telemi na 5h du matin wa ngala ki musala ngala lembi finalement libala ngo eza ndenge ni toko suka wapi mibali ba kobima mobali ki ozo mwa mutu moko libanda elo ba mama babosa naka ye moko papa na mutozo bisa ba mama babosa naka la petite vie à manger eza ki mutu ki ko meka libanda muko alibosa bi ate nana mama bana na ndako tango zonga su na ndako omiko simba mama boko pesa okesu libanda tango osimba mama boko pesa etindaka biso mibali tobima libanda ceux qui moi na kati ndako akangeli yo makolo boli misalanza un peu vulgaire ce n'est pas dans mes habitudes mais ba bien éducation biso ba mongo ni éducation tozana na sonité biso ba mongo ni éducation tozana na sonité ceux qui mama za ko boya ko pesa nzoto mama soko ke libanda oke ko meka mobali tango akenda libanda tango tokenda biso mbele akate pona tika la kuna ezaka na kena meki
nazongi ndako nake na miki meta oka mama za ko résister za ko boya ti mukolo mususu pe bilei wana libanda ekomelinga pe lenge komi gu noko kasuko sa nini kotika yango te. Alors ba mama koma ko mobali nanga mobali dekone ba botelinga mobali oyo mingi bayeba ke biso mibali mama nitu wana nyoso tuma loba ya papa André biso mibali mama Eliane tolingaka mwa salamba malamu ole libumu malamu et puis tolingaka bonzoto tolia malamu pe na bonzoto na yebi ke chaque jour ezara dimanche te chaque jour mama kokoka te daga akokoka ko daga chaque jour te oui ezana moko yo moko pe papa mama mitandi kaka lokwa poulet fumé yo moko démarrer machine lokini ngenyo soka mais au moins apesi ata mama mitandi na yebongo eselo côté au moins apesi mais na oya za ko boya ta ko pesa mama ya bo mona ka batu mi moko mobali comme infidélité et uta ata mususu na bino ba mama siko neto yanga lingo pesa te na muto naza ko telema siko tomela mobali ona 4 heures zo telema lisute et comme yo mobali telema te siko mobali aza bonzoto boye ba 4 heures du matin ba 3 heures du matin ba 5 heures du matin bo comprendre kolo to na ba boa wana bo comprendre eza ndenge kolo na biso bo 4 heures du matin bo 5 heures du matin bo 6 heures du matin boza ko telema mama aza ko linga te ezasko poyo sala nini te okende wapi ya bomona ba infidélité kotaka na kati ya nini ya mabala lobile ba mama bakonda na kabiso mobali kutu atolambele abina muto monaka mobali atolambele matrice na yo akodekone kaka mobali atolambele mabele na yo akodekone te mama Eliane mobali soko ozane na kati ya ndako wana kama maloba papa André wana na kati ya ndako ata balabi kutu yo dagaga na obiete mais le fait que oza kopesa eza déjà bien ke koboya kopesa soko ozo pesa kaka ayebi ke ninga na ye penza te mais au moins ozo pesa nga au moins nga mona ko débrouiller na sisa makamu na ngai mekana ko sona ba mama ba meka ko changer réseaux sociaux za mabete réseaux sociaux foye ba ndenge nini ya ko salela la réseaux sociaux ba mama tango vandi na réseaux sociaux talaka pe mwangonga talaka mwatango mama otalobi bon mobali nga sa koteke déjà na chambre na 23h tango papa koti na chambre yo po koti na salle de bain osokoli olongoli motoki nyoso za wana nzoto OK na mbeto tango koma na mbeto ata papa luki yo te yo moko tuni yo moko senka papa ozaka moso bineni osengela ye yo tango osenga ye soka biso te na fatigue otiki alala soko ozonga la réseaux sociaux ozongeli po misu eza ya yo soko ozonga la réseaux sociaux ozongeli réseaux sociaux na yo au moins yo sali devoir na yo parce que bolingo oyo eza bolingo ndenge ezaka bolingo ezalaka nini ezali kosangisa nzoto yango nde ekolisaka bolingo ki mwasi na mobali kosangisa nzoto yango ekolisa bolingo ya bomonaka ke mwasi na mobali so balingani ata bato ya libanda baye ata basemeki baye ata banani baye mpo baningisa bino eyosimba te parce que mobali deja na moto ayebiki te waza ndeko nanga tokosuka na kindeko tokende na ndenge ya chambre à coucher te ndeko tokosuka na kibondeko na biso ya bomona ke basemeki baboma libala te babokilo babomaka pe libala babokilo bakoko boma mais basemeki babomaka te semeki ata asali ndenge nini mobali aboya mwasi na ye mpo semeki alobi ezalaka nango te eza moke ekozaka 1%. Ekozalaka 1%. Pour mobali moso a réfléchir abika wana zande konanga ata lelo to bato bebe na bibo na semeki na lobi osani ni bakobungisa na bango pona kati na kwa libala ki semeki ekendaka ndenge wana po abika ozande konanga batikala ndeko nanga mwasi nanga akoza mwasi nanga na 4h du matin on telema kana zaka na mwasi nanga mutalambelaka nga mwasi nanga muto sokipaka nanga mwasi nanga muto asalaka nyoso mwasi asalaka ndeko nanga mwasi akosala yango te. Yabo mona ki semeki ata bopotani akoboma libala te. Alors, son excellence, est-ce que je peux te rappeler est-ce que je peux vous rappeler dans 5 minutes, s'il vous plaît, son excellence? Merci, Mokonza, tout à l'heure.
Voilà. Est-ce que je pète? Ils ont une barre, maman. Non, parce que le téléphone est très important. Maman, ce qu'on a mobile na yo olingi batela libala na yo. Soko lingi mobile na yo sala makambo malamu oyo mobile no akosepela nango. Tolobe makambo bonjoto. Bonzoto. Papa leli bonzoto bongai. Bonzoto bonga boko tenga. Anzambe. Alors je vous rappelle dans 2 minutes s'il vous plaît. Merci. On dit bah talangai, hein? Oh là là. On dit bah talangai. Bon comprendre. Na muto misale ebele. Bon comprendre ngai. Na banda koloba boy. Batela eloko yo lingi. Ceux qui mobile azo télématé, mobile azo télématé. Ce mobile azo téléma, on linko pesa nzoto te. Finalement, c'est quoi? En tout cas, bolimbisi. Muto et sali-moi. Bili mo boki son excellence, muto sali-moi. En tout cas, boyo kaka ona lobby. Ceux qui t'ont ezwami na ozongela to yaka continuer mais on a ko na mukuse bo comprendre pour me continuer c'est dans 5 minutes moyenne ça la sous exact pardon hein comprenez mon émotion voilà donc c'est un peu ça na mukuse na baka ke mama soko za na mobali yeba ko za na ba devoir ya ko sa na kati ndako ya libala papa oya za ko lela abengi po loba toyebi ba papa boni bazolela na kati ya mitema na bango oyo babengi te bazali o baza kolela na kati ya mitema babengi te bazali ba mama soko ozana mobali mobali azotelema te mobali atelemaka te azotelema lisusu te et surtout soza mwasa bombaka sekele te akobimisa ngo de gauche à droite atelemaka na ye te epa nanga atelemaka te atelemaka na basali banda atelemaka na bamakangu pa nanga moko azotelema te pa nanga azolala na jean pa nanga azotelema te atemaka na bamakangu mais ntango soko mobali aza kotelema boye mama soko atelemi pese bilei bia bonzoto bilei boye asanini alia en tout cas na tiki bino pardon nazonga ba téléphone est très important na tiki bino bo continuer toujours kotala wa bino mama Elia Nitu so zamba liboso na kosenga o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que émission est-ce que ça nini écoute la chaîne biso merci beaucoup que Dieu vous bénisse God bless you mungu anubariki tata bo comprendre bon na ke mama pour nini téléphone ça ni est perturbé ngabo ki bien son excellence donc téléphone à pour tout téléphone ya Congo bye bye.